banga ba pesa bato baza na posa simba ngata ni lamba pamba mais so senge mbongo apesa te apesa ye na mutu moko ayaki na mokozi moko abi mima mo ba kabela na mbongo kabela mais o eza lika mususu ozomona donc bato bayebaka soki bozobengisa biso tokoya soki toyete olimo na nzambe ekambi biso te po raison eza nini bato baya mitema mabe basala nzambe ya solo bayaso ebele te kindoki ekotile bato bakomaka mabe nga mwa mwasi ya bato mosusu bazokombate nga mibali mosusu mpe batata vi mikolo ozomona mikuma bokozala contre moi mwasi na mboka bofozala na fier quand même atemi azote atemi na meme na mboka mopaya bato batosi baye omo bato bazokama ezolekela bango nake na guerre eza na Braza mais mobali ni akotiaki mutu kuna bantu bakotaki na bachambre non mais bazobanga minga na tombo mutu na kei bakobeta maboko te na Braza babeti maboko sikoyo pourquoi bato bazala na jalousie yango bana nzambe na lobi clair abo benga na beglise mama sanjo baboya te ne aza boy na pom na mutu te na so na mutu te na likam so bato bazala pom na biso bango moko jalousie nde et puis boy ba jalousie ya kindoki et ma pe bobola na vie ya bato do faut kotika makambo jalousie yo pe lokoluka nzambe pe nzamba salela yo ozomona bazali ko critiquer 100 jours le ba wonso baza wapi bakombi bato ba 100 ba 150 te ba comprendre vision mona moi c'est na vision na mboka ba imba telemela ba wonso ba komi sima na ngai ozomona tout ça tata Raphaël awa ba cheli mobile na nga poison deux fois pour ani pour que tata Raphaël etondi et bon bazo benga ba bia zo kufa bazo panza sango mais comment tout ça nini nzambe muto asali sacrifice mais nzamba ya mawa ya bolingo apesi biso peka bomoi na chelo boko poison na asanzi yango tozo continuer ka tisika nzambe moko abenga biso to okende ti to kokoma na suka ya igeti yango monde na ate ya bino bosa musala na kati esikoyo na baninga il faut vraiment boza na sentiment te oye baso moi muto bo partager ne liloba moko te en tout cas muto na koza pe munguna ozomona parce que jalousie ezali mutu na mutu asa musala na ye na mona baya basi baza ya mibali basa ba sacrifice na bango so moninga tombo aminde ko problème non mutu na mutu luka nzambe ya mema ye na dimension na ye ya likamba mayele na boyebi c'est ça donc voilà ceux qui mutu abengisi biso na yaka na kendaka ta na beglise mo ba kati mama 100 jours ayaka mais ceux qui na yete bande ko nga boyebaka eza na ngo mabete na bino pe bozo pe mayele tout à fait vous comprendre bozo pe mayele. Maman, numéro de téléphone pour nous toujours qui numéro de téléphone est 09 98 21 48 15 pour na bande connaisse bazolanda maman 100 jours na kobeta mabolongo pour na bino ata pour na bébé na bino soki lekeli otikanga na sambela pour nous yaya nzamba sala pourquoi po yo balate pourquoi po yo botate pourquoi po zo ate pourquoi po bikate o miminga mwanini maman 100 jours azana ko bondela ponga na bible lobi na mboka na yawe komba kozala te et tout la place na ete ko chômeur pe likamnini tout sambela nzambe asalela bino bikama asunga biso na ebike trottoir ezate retard ezate nzamba telemi po pangusa maya misu alongolo soni o elekelo na misu abato ata babebisila ki libala ata babundisa ki pour na santé batelemi ki pour na musala nzambo alola akosala quelque chose parce que tozana kati ya des choses nouvelles na lobi 09 98 21 48 15 09 98 21 48 15 082 23 44 233 82 23 44 233 09 98 21 48 15 09 98 21 48 15 ya iget na ibike to kombi kwa mina suka men na kwebisa bana nzambe nyonso ya villa Kinshasa na zaki na Brazzaville na sina zongi tozana kilt mnen lelo na pokwa lelo to yembela nzambe to bondela pe batu bakangolama na balari A4 na bandal adula ezo banda na 14h yo mutolandinga kende déjà mbangu na balari A4 na bandal adula référence are inga lelo eza bénédiction avant vendredi to déplacer mukie élévation mutu et soit mutote nzambe salaki stade tata Raphaël etonda e ya kanzambe moiza ebisote donc mutu nyonso asala pe aluka nzambe nzambe pa kotombola ye ya iget nzambe pe atombola yo bande nyonso RTG baninga ya basi ya mbel na komona ba cameraman tout batu nyonso nzambe pa tombola bango pour tout na kati ya des choses nouvelles tout à fait alors Jean-Louis Mbanga est-ce qu'on peut voir la sortie na kati ya salle wala ndenge nini et salamaki OK j'étais dans
La télévision, c'est les temps. Eh bien, nous avons voulu inviter parce que bengaki maman Esther tonto qui est à Brazzaville, à Zongi pe na Brazzaville, quoi de plus normal que toyo kato tala to mona ce qui est salamaki, ce qui est komaki, ce qui est betaki, et bien concert koyembe yembamaki mateye salamaki délivrance et salamaki nyonso to les cas qui on a vu ça et bien to pamboli nzambe pona ngo parce que ngakuto na boya ki kokende mama pardon limbisa na penza j'aimerais bien la bi get moi la ngachoke OK ndete parce que Akimi Brazzaville kuna makelo les autres ça que nzamba malela ratakate ndimi penza que maman nzamba malela ratakate. On va terminer dernier mot maman toute petite prière pour na bato balandi. Merci on a aussi sanango ezaki bande ko Europe base de la biso ndito bitokoza na mboka Allemagne to côté akuna vraiment mokolo ya samedi déjà tokozala wana les 7 les 8 les 9 en Allemagne et puis à partir les 10 tokozala kuna na Paris tokozana bino nyonso kuna kino tokozonga mboka ya Kinshasa église na balari ya 4 na bandala dula le ezali kit munene ya action de grâce ya bénédiction ya délivrance to sanzo la nzambe kota likambo yeso akot lelo kaka na 14h na balari a 4 na commune na bandalungwa référence à Inga nazo prier pour na bande kuno solandinga na musika pe na kozongisa numéro de téléphone pour to kwa kosana bino ba prière nazana 4 ya 100 jours oyo tina kosisa na décembre ko yo capacité pesa nga requête na yo nga na ko prier pesa na elika ke nzamba ko visiter yo pona oti déjà ko sakola pona mutu nyonso abongisa so elika te ata ela pe mutu te koma no mafu olio tia souci tala nzambe nzamba zo sa quelque chose to sambela biso nyonso le tout puissant Seigneur Jésus-Christ nzambe na pamboli bandeko nyonso awa na RTGA na pamboli bandeko balandi émission oyo kitoko nzambe na ngai ekanisela mutu nyonso bolamu pe mboka na biso Kinshasa kimia ezala kati na biso tango nyonso libota ya Brazzaville bazwa kingolu le 31 tika babatela ngolu e okoba kopambola bango kimia eumela na mboka wana nzambe mutu nyonso aza malade nazo tatola siko guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la bénédiction na mutu nyonso, merci pour l'élévation succès na mutu nyonso au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Aïguette. Merci na batu nyonso balandi biso numéro na ngana zongisa pona na posa ba requête batu na posa mutu mwa ibisa mama na kuma kina suka engana ibso ke ozo vivre des choses nouvelles voilà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth numéro ezali 09 98 21 48 15 09 98 21 48 15 0422 23 44 233 0422 23 44 233. Je crois que Zambozo passe la biso banzela ako passe la pepona yo apambula bino nyonso pelibota Brazzaville. Merci ndeboyamba ki mama sanjo na sepeli. Merci Aïguet. Merci beaucoup maman Esther Malela Londi Wazali prophétesse l'église Jésus réponse village de foi et soit na Balari à 4 quartiers Adoula Azokambango et Longo na mobali naye apôtre Maclon dit que nous saluons en tout cas à qui nous souhaitons toutes les bonnes choses du monde pour naninité bébé Jésus na Yaya Jésus na et Jaël Topambolinzambe. C'était donc Tolobi l'émission d'aujourd'hui, les numéros nouveaux, il y a tambourin d'aujourd'hui. En tout cas merci, on va l'appeler les polyvalents hein? Monteur à Mundele en tout cas Fiestambou petit mais costaud, petit à petit l'oiseau est en train de se créer son nid. Nous allons dire également merci à Trésor, merci également à celui qui nous accompagne aujourd'hui. Je pense que Tchan Kabion a fait partie en tout cas du groupe. Merci à Clovis Kikwe, à Bou François de l'Espérance. Merci à directeur 33, bon retour à toi également.